Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bokasa et baby. Baroye bateke nzela ya prison. Ya makala et baby. Paradis na bisusu. Ba image na bisusu na. C'est les mba wenze batu bazwa koteka na salité ya kosakana te. Totika te pour nzela eza ya kobeba eza partout balemba. En tout cas, en fait, tout ça dans nzela te. Bino mo to bo mo na kaka to landi to lakisa bino. Paradis na sur comment il kolo ba place en o biso to kolakisa. Et puis to lobela kaka ba kondisa biso te gouverneur de la ville te. To so ensemble ba bia benga biso. Abenga biso pena to ye penza to basala ba nzela ba bi mama kapashi yaka. Lelo to sali côté boy. Lobi to sali côté boy biso mo to zo ba image. Biso pe télé na biso za 200 000 abonnés. Total ma hôtel de ville benga biso. Parce que bato teka. Neni maladie ozala te. Neni ba pito ko tonda te. Neni bana ba okufa te. Neni ba mama ba kobela te. Boye penza. Pasteur Boni. Oh, on s'est depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala tibali. Na biso na komaki no bati. Bas na yango makambere oka remontada. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comment ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola barin. Et zone ça force. Tango na ebaki. Et lo bata diabète. Et qui tarato ya sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Et ça na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre ligné ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à douane non banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable le bien. Ba douleur. Ya libumwa baba ventre ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement ma kilezo circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. Livraison pesa partout hein. Na Irlande et puis na Angleterre. En tout cas, le problème nous a résolu. Maman Angèle Hazard, on a déjà. Numéro na ezali plus 44 079 32 41 37
43. Wana numéro ya maman Angèle pour na batu bazana Irlande et puis en Angleterre. Monde entier. Partout dans le monde. Ozana Brazza. Ba numéro to okuma. Ozana Irlande, ozana États-Unis, Kinshasa partout. Mbote na baone so balanda biso na ka page télévision en tout cas boza ebele na ba partenaire na biso. Toza awa et pas madame Sarah Likoko na plateau na e o to ya rodefa po toza pe na service ya robongisa plateau olinga mama Kapage olinga Kapage télévision otala pasteur John otala dité ya kanda otala mama Kapage to na 2025 na ba plateau na biso na ville tozo bongisa to na besoin ya rideau toza na besoin ya fleur toza na besoin ya kit Rose à la paix on s'est porté garant on lui que maman Kapage on a entier la binoka ba lumière okolo bape maman Kapage nga na entier la bino kaka ba peinture okolo bape maman Kapage ngai non somme loka fleur yoka ndenge au monde nzambe pe ozanga opambolo te pour toza en réhabilitation na la plateau na biso ya bozo mona toza a nzambe apambolo kotala émission oyo en tout cas toyé kolakisa ndenge ba place na biso misusu eza ya kobeba bato misusu bakoloba mama Kapage na temps oyo tete toza na Congo tozo souffrir na banzela eza te kaka nde tolobaka na pasteur John banzela eza te peut-être bakonzi na biso ya infrastructure bakoyeba te ke bokasa ebebi bakoyeba te ke nzela ya prison ya makala ebebi paradis na bisusu baimage na biso toza nango selemba wenze bato bazwa koteka na salite ya kosakana te totika te po nzela eza ya kobeba eza partout balemba en tout cas en fait toza na nzela te bino mo to bomona kaka tolakisa bino paradis na sur okoma ye likolo ba place yango oyo biso tokolakisa lelo na olo ebalaka banzela totala na biso moko et puis tokozonga na nsima po to conclure na extrait na biso oyo et puis tolobela kaka bakonzi na biso te gouverneur de la ville te po soko osama babia benga biso abenga biso pena toye penza ntango basalaka bambo nzela babi mama Kapage yaka lelo tosali kote boye lobi tosali kote boye biso moko tozwa baimage biso mpe tele na biso eza na 200 000 aboni totalamaka hotel de ville ebenga biso me biso totie nanu wana bomona no banzela oyo ebebi makasi place bato bazoteka ndeni maladi ekozala te ndeni bapito ekotonda te ndeni bana bakokufa te ndeni bamama bakobela te boye mpenza totala nanu bavideo wana epuis tokozonga mpona kodésannonce merci.
tolobi pe tobeti sete tozaba na mboka to continuer pe koloba pe na kobeta sete bino mo bomoni nzela ya silimbao bazobongisa toboyi te banzela mosusu bazobongisa mais faut kobongisa pe partout tobi te tokosimba nyonso à la fois tofilme kutu nzela na biso ya bon marché te commune ya Kinshasa tofilme kutu baplace mosusu te na ville apo tokoya foule ekoma awa na 24 na mot des arts fulu na mai wana fulu mai ya Pongabi oui si je me trompe pas so leki sendo avant comme sendo fulu na sima wana to filmer yango to filmer po banzela mosusu pe bakonza biso peut-être bamona te baleka te to ko filmer yango soki pe bobongisi bobenga biso tokoya tokoloba ke koto ebongi et puis biso mo population toyebaka bakaniveau bachasser bakaniveau ba plastique changement de mentalité pe pour na biso moko to changer nan parce que même liboso ya porte na yo na minute o koki po kozwa pa obongisi na itaga awa eza babongisi babimisi salite mituka bakamio foyaka po longola mais ekozwa isusu ozongi isusu na kati ya bakaniveau wana tozosala nini tozala na conscience et puis tout ça est le changement de mentalité ils sont vrai et puis ils sont très important pour nabiso Congo et bongaka pour na bakonzi karaté et bonga pour nabiso moko na baveni et bonga pour nabiso moko na bawenze na mona ba yaka ozo ba jeton na bawenze ça ba bongisa rapport zandu pour kota nzela ya wileri oyo kei okomi na wileri pour kota zandu boyo kota nzela oyo kozwa pe makadam ezui na itaga ekote kati sika lufungula ebimi ekei boye food market to koti po na biso to kenda razandu na nzela itaga okoka te na okila bato ya zona Kinshasa mawa po na bakati wana koleka te nde to bana koleka bazandu banzela nyonso ba commerce wana tozana na place ya likolo te nzambe amona bakonzi na biso en tout cas toyebi ke ba problème eza par-ci par-là mais mboka il faut ebonga pour na génération na biso toyebi ke tobimaka libanda bapoto bawapi tomonaka ngaku mwa muke na kumobima na kumukokamwa ebongo biso mo toyaka lepe toyebi sara toyibi pe ba décoration tomoni ebongo mpona nini te bato pe bazali likolo na biso bayibaka pe mayele ya bamboko bazokenda tomona botambolaka ba Paris ba Bruxelles ba partout nzambe apambolo oyo moto ozwi élément oyo omoni yango partagez comment et ça abiso bien que le Éternel Dieu vous bénisse. C'était là notre intervention dans Capage Télévision. Merci. Capage TV. Capage TV. Capage TV.